Ouais, bonjour, bonjour, bonjour. Bandeko na ngai, bana Congo. Doza 6 heures du matin, bandeko na ngai. Ndenge na yebisaka bino. Poto soki oye, kozwa makambo nyonso tu au sérieux. Poto eza mboka, toyaka kosala théâtre te bandeko na ngai. Tozali 6 heures du matin bandeko. Na ena dossier oyo ya voice etamboli mingi makambo etali bina file na ye ko répondre ndeko na ngai Trésor abengaki ngai enregistraki ngai apanzi yango na réseaux sociaux. Affaire bina file eza likambo oyo ezali vrai, mais nakopesa bino ba précision pourquoi bina file akomi na niveau ya koma na niveau wana bandeko na ngai. Bandeko, premièrement, problème ya munene oyo ezoleka epa ba Congolais ebele baza na poto. Ba Congolais ebele oyo baza na poto basala système ya ko escroquer mundele bandeko boyoka lisaponge bandeko ebele basala système ya ko escroquer mundele. Okomona ndeko aza na couple na mwasi na ye baza en couple mais bakabola ba adresse mobali azwi adresse mopanzi mwasi pe atikali na adresse mosusu mopanzi. Bandeko na ngai boyoka ba vérité bandeko ba couple ebele oyo bomonaka bato bazali couple mais na leta awa bakosa mundele neti bakabwana chaque mutu azali na adresse na ye. Bandeko na ngai boyoka ba vérité mosusu ezobima bandeko. Toza 6 heures nazokende na bino boye ti place na kokoma. Okomona ndeko atiki mwasi na adresse tel bakreye problème ya lokuta ndeko ake place mosusu na leta kuna baza reconni ke bakabwana. Mwasi akoma kolala na adresse mosusu mobali pe na adresse mosusu mais bakutanaka bolingo na bango esalemaka mais officiellement boye na ndenge ya leta eyebani ke bato wana mibale bazalaka lisusu ensemble te. Bonjour bandeko na ngai ba Congolais boyoka makambo na oloba très bien. Lelo eloko wana oyo ya kokabola ba adresse ezoboma mabala ebele bandeko. Soki bomoni mwana mobali aye kolela na réseaux sociaux bazwi mwasi na ngai babimi na mwasi na ngai, botuna bandeko wana oyo bazoya kolela wana oyo bazoya kolela eske yo na mwasi na yo oyo ozolela wana bofandaka adresse moko ou bokabola adresse? Parce que jour l'état belge ya kotimbela bino baje na bino bosalaka wana bopanzi adresse bokosa l'état belge ke non bokabwana ok bopanzi adresse mpona koganye mbongo. Jour l'état belge ya koyeba eloko wana ekozala somo. Bandeko na ngai likambo ya kopanza adresse oyo esalaka mobali mingi pe fakende alalaka na adresse na ye azwi ya sika, mwasi pe alalaka na adresse na ye oyo atikali nango. Bandeko na ngai boyoka likambo oyo ya munene ezoleka na communauté congolaise. Bandeko na ngai sere na nga Pauline Lumumba ozomona leki na yo oyo nabimi nake formation bandeko poto eza mboka toyaki koluka bandeko. Ekosala sikoyo mwana mwasi akokaki pe kozala mwasi malamu, otikeli mwasi na yo liberté, otikeli ye adresse, bato bakomi koya kotala ye,
yo pe mobali ata ozalaki na kiserie komi oza na adresse na mopanzi ekoma likambo makanisi mpe ekobongwana kaka ndenge moko mwasi mpe akoki kochange makanisi bandeko na ngai ezalaka vice versa bandeko nakota lisolo bina file tokende nango malembe bandeko na ngai. Donc pasi nyonso oyo ndeko na biso artiste musicien Fally Ipupa moni ya kozongisa miziki na poto ba musicien bamoni pasi wana te bandeko na ngai. Vraiment nazokela Fally Ipupa na mawa, abundi Fally asali ba effort nyonso tu mwana mobali akoki kosala miziki na mboka na biso ekangama ebetamaka lisusu te bandeko. Mwana mobali wana Fally vraiment tokoki koboya ye na nyonso mais tozala ta reconnaissant na effort ya munene Fally Ipupa asali ya kozongisela biso miziki ezonga na Congo mboka na biso bandeko na ngai. Toboya Fally na nyonso mais tozala reconnaissant na effort Fally asali bandeko. Baza ba musicien mibale te misatu te bandeko. Baza ba musicien mibale misatu te bandeko oyo bazwaki décision ke musique ezonga na poto bandeko. Beaucoup de respect Fally, beaucoup de respect. Même mokili endimi yo te histoire ekotikala ke Fally Ipupa moko na Congo na biso bablokaka miziki mpona bêtise ya baartiste bandeko. Lelo eloko moko il faut biso bakongolais to comprendre ke miziki bakangaka yango mpona makambo etali kabila te. Bo comprendre sikoyo place tokende na masola bina file miziki bandeko na biso bakombata bakangaka yango mpona makambo ya kabila te ke kabila zonyokola biso bakongolais. Non, bakangaka yango te mpo kabila zonyokola biso bakongolais. Bandeko na ngai naye ko comprendre bandeko na biso bakombata bablokaka miziki mpona comportement na biso ezalaki mabe. Donc comportement ya ba musicien ezalaka mabe bandeko. Comportement wana o Fally abundi po miziki na bandeko na ngai ezonga. Bandeko na biso ba congolais o ba vivaka na Europe bamonaki ke ba musicien o ndenge bayaka awa na poto bakoma kobomela biso mabala, bakoma kobima na bana na biso, bakotaki na système ya kombo ya kabila bakosaki kombata bandeko. Bolanda analyse au moins muke bien. Bobenga biso bazoba me. Soki pe zoba zoloba bolanda la zobango. Soki pe zoba kende ba formation boy. C'est que bozo bezo dimne moi muke tozo na biso chance ya kotanga mingi te na bomwana po ba parents atangisa biso ba moyens ezalaka te. Tozo la chance wana te po na volonté na biso yoza mwana muke. Soki mbonga kofutelo minerval eza te oza na magie te wana force te wana place moko te okendo luka mbongo bandeko na ngai. Bandeko baartiste musicien baartiste congolais bandeko bango moko lisusu bazofongola nzela ya kobloke lisusu musique oyo Fally ayokeli pasi bandeko na ngai boyokanga très bien. Fally mwana mobali ya batu ayoki pasi po miziki ezonga na poto. Me ba congolais tellement molimo wana oyo ya kindumba ya kopanza mabala ya batu comme bayokaka na bango te. En tout cas na osenga Fally soki omoni eloko moko eza bloqué pona intérêt ya ba musicien nyonso kokotaka na yo te osala intervention. Bandeko mutazongisi miziki kombo na Fally Ipupa. Fally ye moko azali sérieux.
okoyoka jamais Fally na ba bêtise azwaki mwasi ya mutu boye Fally abimaki na mwana mutu boye me bandeko na ngai soki boyoki histoire ya Bina Filé ba famille ebele ezolela awa na kombo ya Bina Filé bandeko na ngai Bina Filé Fisto Saisai eza neti poto yango bafongwelaki bango nde robinet ya koya lisusu kotimola libulu ya basi ya batu bandeko na ngai na tie Fisto Saisai po boloba Ken pia na protegeaka batu na ye yango moni likambo ya koprotege awa eza te yango moni na otanga mutu nyonso tu oaza na couloir na nga na kotanga ye bandeko na ngai bandeko na biso ndeko na biso Bina Filé bandeko masolo oyo bozoyoka Bina Filé na ndeko na biso Trésor batikala kozala bakamaradi te batikala koyebana na vie te bandeko Bina Filé akutani na mwasi na ye balingani ndenge balingani ayebi vie ya mwasi te eloko te basali bolingo ndenge ezala kaka tomekaki kotia mwa maloba tosolola Bina Filé explikaki pe degré bolingo ekomaki na sola na ndeko na nga Bina Filé ke mwana mai tia na se mwana mai tia na se wana azali ndeko no artiste talaka ayoka yo moninga ne artiste olingi kame na ye ekosala bien te na se Bina Filé tia na se me Bina Filé ayebisaki ngai Ken makambo lobi na yoki me Ken 9 mois esi ekoti na nzoto nakosala ndenge nini 9 mois eza na nzoto wana modeko bandeko na ngai Bina Filé ayebisaki ngai 9 mois esi ekotaki asala ndenge nini bandeko na ngai 9 mois esi ekotaki bandeko bolanda lisolo na kimia natangisi ma ya misu bandeko natangisi ma ya misu natangisaka yango pamba te omona mama ya bana na yo 4 musicien abotoli oye atie 9 apesi 9 mois bandeko na ngai natangisi ma ya misu mwasi ozwa olongola na Congo memati na poto Bina Filé azwi ye na pete abeti ye 9 mois bandeko na ngai naleli pasi ya kobengisa mwasi na poto pasi ya kobengisa mwasi na poto bandeko mwasi aye poto Bina Filé abeti ye biloko ya abeti 9 mois bandeko na ngai mama ba na ngai Bina Filé atie 9 mois bandeko na ngai ekreaki oyo ekokai pe kokreye tomekaki kopesa conseil bandeko na ngai topesi na mopanzi ya gauche topesi na mopanzi ya droite mais conseil nayebisaki ndeko na ngai artiste tika kaka eza makambo yaka tikela Bina Filé lisolo yango mpo lisolo esi ekomi musika bandeko na ngai tosolola yango en famille bandeko bazwi décision malgré 9 mois toluka kaka tobongisa kaka tozongona na papa baa na ngai ngakanisaka ndeko Bina Filé atika oke apa Trésor Nzinga bandeko oke apa Trésor Nzinga bandeko na ngai nayebisi bino makambo Bina Filé azosala oke artiste musicien ya papa Wemba kuna échappé pe azolela bandeko na ngai oyo ya échappé ezokufela échappé kaka na motema bandeko na ngai
Ah, Fally Ipupa ozongisi musique mais baningano ba musicien balingaki musique ezonga te. Babandi lisusu désordre na bango ya bilinga-linga ya na ngai Fally Ipupa. Tala pasi oyo yo yoki po musique ezonga na poto. Mais bandeko no ba artiste musicien baza na mawa te bandeko. Awa tozolela pasi ezali partager bandeko. Boyoka bolanda video oyo bien. Boyoka bolanda video oyo bien. Bandeko na ngai bina filé il faut oluka o changer ndeko. Luka o changer. Po histoire na yoki po na yo ndeko na ngai bina filé eza pasi makasi. Ezali pasi makasi ndeko na ngai. Na yoki il parole lalaki. Mwasi azwi telefone na yo. Mwasi azwi telefone na yo bina filé na butu. Afongoli code. Azwi ba video nyonso ya répertoire na yo. A transférer ngo na telefone na ye. Bina filé. Makambo nazo yebisa yo. Naza na motu oyo keno. Amoni biloko wana nyonso bandeko. Nzambe. Bino ba musicien boza na milimo ya ko filmaka bana ya batu ya basi sikoyo. Boza ba video bomba na ba telefone. Eza grave. Yango na asenga ndeko na ngai ya mwasi pe oyo bozaki na bina filé. Luka bokabwana na bino parce que tout soki bina filé azongisi bolingo wana ezala vagence. Babina filé tellement na Kinshasa baza ba pire petit ya ba général Kasongo. Bamona akosalo mabe aza place ba oktia ete alingaza comportement wana amema ngoti na poto awa bina filé. Alingaza comportement wana ya kilese aleo basalaka na Congo amema ngoti awa bandeko na ngai. Histoire ya bina filé za histoire moko ya mawa. Mais aza mutu nanga nazo condamner pena beaucoup plus cité parce que ayebaki na ye mwa mwasi wana te ayebi mobali na ye te. Ye na mobali ya fi wana batikala ozala pe ba camarade te. Kote wana nde na apesa faute mingi pa mwasi. Bina filé aza pena na 100% faute pa na nga te bandeko. Likambo oyo pe abino mibali ya poto awa. Soki obotisa mwana ya batu opesa na ope mbongo masanga te. Bokomisa basi wana neti mal à l'aise. Omona ye pe alinga mobali mosusu te. Omona ye alinga mobali mosusu te. Yo papa mwana okoma kolandela vi ya mwasi na yo botisa. Okoma kolandela ye. Opesa pe mbongo te. Obala pe mwasi yango te. Okomisa bambanda nyonso tu. Oyo bakoya olinga mama bana na yo. Okomitisa bango na kati ya rankine. Biloko wana ezosalema epai na bino mibali ya poto. Okozwa mwana batu. Obotisi. Oke libanda lisusu. Oke soki bibota. Bokabwani na mwasi na bozalaki ne na ndako. Ale. Okomi kotia mwana batu mal à l'aise. Po yo nde obotisa ye. Na mbongo kwambe pesa na famille na bango. Mimi to ana poto yango quand même. Mwasi pe ifaza libre. Era kabwani na papa bana. Papa bana ki osala vie na ye. Otikaka pe kolandela vie ya mwasi oyo. Bobotaki na ye bana. Bokomaka sujet. Mama ya bana na ngai. Abimi boy na mutu. Ebongo bino pe.
basi oyo bozokende kozwazwa wana eske bamama bana na bino wana oyo bino boyaka koswanela eske bakendaka mpe kobunda ndeko nango ozwa enregistre ngo tie na réseaux sociaux ozalaki na mama bana na yo ti ya liboso ti osundoli ye oke kokota bolingo place okendaki kokota tala résultat ya mabondeli ya mama ya mwana tala résultat mabondeli ya mwasi oyo osundolaki eske soki ozalaki na mwasi na yo wana oyo azalaki mama ya bana na yo oyo azalaki na monde ya miziki te eske olinga koma na niveau basambusa wa boye ti bina file asala makambo ya boye bina file azwi yo nanu mwasi de 1 azwi yo nanu de mwasi de 1 oza na banzembo te de 2 partage adresse parce que lelo na biloko oyo bosala soki boke pa leta bandeko na ngai leta koloba na bino awa bozalaka adresse différent boexplika biso déjà ke bozalaka en couple te mais yo ozosalela yezu wa ndenge nini bokokoma na baniveau wana ekozala plus grave bandeko soki lobi okuna miziki ekobeta lisusu na poto te bandeko na ngai ezali bacomportement ya bato neti babina file basaisai donc bazwi milimo wana lisusu oyo bana poto bayindelaka bamusicien bandeko bazongisi milimo wana bazongisi na bango milimo wana donc oyo nzambe na ngai bandeko bokotanga duti te nga aza chef coutumier ya monene ya République démocratique du Congo bandeko na biso bazongisi milimo ya kindumba na poto donc bazongisi molimo ya kopanza lisusu bamabala ya bato lobi oyo bomona lisusu misiki ezongi mbilinga apres bokende lisusu kolele pa fali donc fali akomi likaku na bino amataka na betape ya banzete oyo bino bokoma te azongiselaka bino bamiziki bokomisi fali cheval na bino kaka ti fali akomi cheval na bino fali akomi likaku na bino oyo ya kobundelaka bino na baproblème na bino ale soki azweli bino mbuma likolo bino boliaka na facilité bodondwaka bofingaka bato bokoma bandumba fali akotikala kozalaka likaku na bino te amatelaka bino nzete abukela bino mbuma bofandaka neti bachef abundeli bino azongiseli bino miziki bopesa ye mpe respect quand même ye moto azongisi miziki yango mpe bozofinga ye ntongo midi pokwa sikoyo tala comportement oyo bakangela bandeko nazaka na salopete oyo yango mosala nde mosala oyo ntongo bozala na basaki yo zoba oyo nyama bolole oza adresse na yo tia mopanzi ozwi ya mwasi otie mopanzi mwasi aza ya yo okosa leta ke tokabwana na biso mwasi afandaka epa na ye nga mobali epa na nga po bosikokaka leta mbongo sikoyo basi na bino ya bato mosusu bazoya sikoyo kozwa bango ale bolingi boyela biso badossier ya minene na réseaux sociaux awa boza pena baaventurier boza couple mobimba bozofanda mwasi epai na ye mobali epai na ye ale soki matete ekoti kuna bobosani ke bopanzana mpe baadresse babolole oyo nyama na bino nyonso bato oyo botya baadresse mwasi epai mobali epai banyama na bino babolole oyo bato oyo bobotisa bana bato bolingo ekufa okende ozwa mwasi mosusu olandelaka mwana ya bato azwa mobali boye komisi mobali ana rankine azwa mobali boye
bolole bazoba oyo bolingi kotikela basi bobotisa bazala libre te kotia bango singa na kingo bolandelaka vi na bango babolole pena bino mwasi oso obotisa mwana tika ye ata obotisa ye bana 4 ata 5 eo deja bokabwani yo komi na mwasi no mosusu ye mpe osala vi na yo aki zengi ayo oza bolole ayo eyo yo kendaki kozwa adresse otia place mosusu otika mwasi mpe na adresse mosusu yo moko ere ofongolaki baporte wana biso tozalaki mpo yo koexplike biso soki bobeba ye na réseau sociaux yo oza kizengi ya monene yo moko okomisi mwasi na yo ndumba kuna biso tozalaki te po eloko ya liboso leta soki boke pena na ndenge ya kosamba boye leta akotala bi o me yo awa osika biso ke yo ozalaka na adresse mosusu mwasi mpe adresse mosusu bozalaka nde bolingo bosokaka nde biso boza babolole nayebi kibolole oyo naoloba te parceke bato yango baza ebele na poto ya baje wana baoncle patike ya misi bafandaka na basi na bango na ndako bakufaka yo bolole moko boye kizengi moko boye ofandi wana osokabola adresse na yo oyaka kolelalela bazwinga mwasi yo babolole yango ya baartiste musicien ya mboka na biso bakizengi ya boye oza na succès ozoya kolingaka basi na poto awa mabele si ekweya ya kokweya en désordre basi babota bana ebele nde basi oyo yo musicien oyo yo omoni oyaka kolingalinga nde basi oyo mabele nyonso esi esopana société yo bina file oza nkele yo oza nkele makasi nayebi te bina file mpo na ye ndenge azorenie wana ezala mwasi ya mutu ezala mwana mutu ezala nini ye mpo na ye atanda kaka oh la 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 bandeko na ngai bina file azoluka lisusu ndenge akobloke misiki na poto bandeko bozwa baadresse na bino nyonso tu banto bopanza baadresse bosongisa baadresse na bamama bana na bino mpo bina file azoluka nde bana basi oyo mibali bapanza baadresse bina file akomi mokonzi ya bana basi nyonso tu oyo mobali atia adresse kote mosusu soki yo mobali alalaka kote mosusu bina file akomi wana nde sikoyo mobali ya basi wana nyonso oyo balalaka isolesa mobali na ndako toloba te musicien neti bina file abimika alobi awa alingi azwa basi nyonso akongola nyonso ya mokili bakomaka ya ye bina file mbongo azwi na miziki mbongo wana nzambe bato mosusu basalemaki mpo babonga te bandeko na ngai bina file azwi mbongo na miziki donc bandeko na Kinshasa bina file mukala ya General Kasongo mukala na ye akendaka bitinda na ye partout mais awa na poto mwa mbongo bina file bapesaki mpa bageneral awa nda ye nde kozwa basi nyonso ya mabala po bomonake mboka wana ekobonga te donc mboka wana soki okomi mukala ya bageneral esili obongi oye kosasa basi na poto miziki ya bina file sikoyo boyebisanga betaki production nini ya monene oyo epesa bina file azala na mbongo ebele donc bandeko bozwa conscience makambo naoloba nanga liboma te bozwa conscience bandeko aliro tokende nango oyo
pasi ofali ayoki ekende neti na mai bandeko boyokela ta fali mawa abundaki mpo na bino en général sere na nga Pauline Lumumba sere na nga Pauline Lumumba sere na ngai Pauline Lumumba sere na nga Pauline Lumumba RDC Monde sere na ngai Pauline Lumumba RDC Monde bandeko bozomona sikoyo basacrifice oyo biso tosalaka na poto ero obimi otambola okende ti place ozwa baformation na yo na bamoma oyo biso tosala basacrifice ya boye bina fila azofina nde basi ya mabala aofina bango banzoto bino nzambe nani asala Kongo nzambe na ngai bakongole aozala na mwasi na ye azala na mwasi na kiokosa leta ke tokabwana nzambe oyo eza bakonsekansi ya ete ya bino vraiment ete ya bino ngaka ndenge na okende boye bokomprendre miniti nini kenka na bandaka kotambola akomaka ntina miniti nini me shenga ti place na bandaki nasalaki 15 minutes na bandaki video te yango na alakisa bino bandeko na ngai poto eza mboka soki ozwi na yo serie te poto mpe kozwa yo oserie te vraiment bandeko eza juste conseil kaka ya moke tozopesa bandeko na biso bokomisa bana bato bobotisa neti bawumbu na bino kolandela bango bino mpena boza bandoki ya minene avant oyo bandosala mwasi bobota na ye bakanayi zala sirke mwasi oyo yo ozwi bokokabwana te yo ozwi mokano ya kobimaka libanda okomi ozwa mwasi neti chaussette na yo okomi ozwa mwasi neti papier hygiénique na yo mais tiango na motu na yo mwasi mpe aza motu ti aolemba peti mwasi mpe alembaka te yaya nani ayebisi bino ke mwasi nde azalaka na motema ya robo ke onyokola ye ndenge olingi ya kolemba te non fo botika comportement wana bandeko fo boluka botika mwasi aza mpe moto akolemba yo aluki na ye mpe mobali mosusu donc yo mobali nde oza na droit okende bilingalinga donc mwasi alinga te bino boza pena compliqué biso tofandi na basi na biso moko kaka ofandi na ye bofandaka esalaka neti nini oyo ozokende koluka na nzoto libanda kuna place ozokende oluka yango libanda oyo yo ozokende koluka libanda bandeko na ngai musuni nini nzambe abakisi na nzoto wana oyo ozokende koluka libanda oyo ezangi na nzoto ya mwasi na yo musuni yango eza nini musuni wana eza nini parti nini ya nzoto oyo ebotami ya sika eza na banzoto ya basi mosusu oyo mwasi no azangi olingi mwasi na yo boboti na ye kaka bana mibale olembi ye oza kizengi makasi ya yo place olandangaki bolole zoba oyo nyama kizengi olingi mwasi na yo nanu kutu boboti te bosali kaka 3 ans olobi ye azoumela kozwa zemi ngai na aluka mwana mbangu yo kizengi ozoba eske yango na mokili oyo nzambe atindaki yo abota peut-être nzambe asalaki yo oya na mokili oyo obota te atindeli yo mwasi oyo azobota te yo moni nzambe bolole na yo nzambe ozwi bolole na yo lobi no nzambe nga na ochange mwasi azoba yo
wana masumu ebele na nzoto na yo aventure nyama yo so loko corriger nzambe yo mwana mwasi oyo toumeli tosali 5 ans tosali 10 ans azobota te nga jezokende okokufa neti soso mwana wana azoluka wana kotikala bebe mpe oyeba o te oya kizengi ayo boza bakizengi moko nayebi te bino vraiment bato oyo boya baproblème nyonso na oloba mwasi na ngai tobotana ye bana mikolo nzoto evimbi tika nazonga nzoto nakotikela banyama yo bayebisaki yo néglige ye yo kanse soko néglige ye nde bina fila kotika ye yo ndeko na ngai échappé musicien papa wemba échappé soki akutani na bina file bandeko na ngai trésor nzinga soki akutani na bina file bandeko na ngai vie na ngai Louison Mbata vie na ngai Louison Mbata yaya tokota mpe lisolo ya concert ya Fally Ipupa na États-Unis bandeko yango nde eza sujet oyo tosilisa l'émission oyo bandeko vérité ezoyebana te na likambo oyo baalexi weti soki ezalaki likambo ya fere nde si baye kofinga fere makasi fort donc bandeko na ngai lisolo ya concert ya Fally ya États-Unis oyo bopesanga pena 5 minutes ya kodécortiquer yango mpe soki ezalaki kaka fere nde mutu concert azwi visa te ayayayayaya feke gola musicien local akotaki ambassade batali dese na ye balobi aza prisonnier bakopesa te feke gola atiaki dati na ye kuna biye tekami te batali bakontrole pa mundele bakopesa ye nzambe sikoyo Fally Ipupa raison nini bokopesa biso eske ateki biye eske atekaki biye bandeko na ngai soki baalexi weti bazwi monoko ya kofinga fere ezalaka neti un jour makambo oyo ekomelaka fere ekomela Fally te bandeko na ngai mokili eza mbanga taba mokili tour à tour wey lelo ya yo lobi ya moninga o mama lelo yo vizanga mpe lobi mama ekoleli mpe bango bato ya organisation bandeko bazolela ke non visa ya États-Unis ezwami te bandeko na ngai bango bato ya organisation bandeko bakomi neti bampuku directeur okoka so okanga ta photo te aposte na réseaux sociaux directeur oyo ya orchestre organisé ya nanga fisto koloke tika nakatisa nanu makadami ya nanga fisto koloke sali oza wapi yo yo lekaka tv pamba soki oki problème ebongo visa oyo ezwami te oyo yaya oza wapi yo erosula azolala soki na climatiseur ya combien de degré po akoka so molungi ye te po molungi nyonso soki elisule na chambre aoresone yango toka te visa yango nde yeni na kanda wana ya makambo bavisa yango ndeko na biso yaya siliki abengani biso nyonso yaya nayebisaka bino bakobengana
babi yaya siliki abengani biso tu Nzambe soki maya miso ezali liziba ya Betesda nga na boye mpona nini ye visa ya États-Unis ekomplike nga tour oyo mama mame soki maya miso ezali liziba ya Betesda nga na boye mpona nini ye visa ya États-Unis ya tour oyo ekomplike nga nzoto mama yaya ba visa ya ndeko na biso yango na mokili tour a tour kaka lobi ya bino lobi wana ya fere ndenge ezalaka pe tour ya bakofi ya bajibe wera bokoki kozala éternellement te ke bino botondisaka kaka basale nyonso soki botie libaya etondi sale mosusu mpe koteka mabiye te awa pe tozoyoka lisolo mosusu bandeko awa pe tozoyoka lisolo mosusu bandeko na ngai Junior Ramazani itashima yaya naolela manike mabe naokende omona ye kala mingi te manike naolele mabe naolela ye mabe bagolo tosomba babiye yaya nzoka makelele nyonso Gauthier se atielaki biso fere ateki babiye yaya verité ebimi fere ateki ne babiye te bapesi bagolwa 1 mois soki bosilisi babiye kuna te na Paris la Défense fere concert bakoandile yango ondeko bokomprendre kaka natambolaka ntongo tala bambwa kutu baogangelanga awa tambolaka ntongo donc bokomprendre kaka eza très mystique na kati ya boye po koto bangombe ya minene oyo bozoka bambwa bangombe ya minene oyo bakobeta mutu bandeko tozoka il paraît fere billet mobulu oh Seigneur Jésus bino bacommunicateur affaire ebele bozo babolole olie botinda bafanatiki na bino basomba babiye bino boyaka na discours biye sili depuis histoire oteka biye banda ya faire eleki ba histoire tout bandeko makambo nyonso toyokaki ezalaki nango lokuta kosaleka bakosaki biso na minute oyo saki mutu amema mikumba na ye ya main noire na maboko na ye minute oyo eza likambo te oteki biye te tozwi mikumba ya main noire na yo nati fali azwi visa te tolatisa fere te soki mpe fere Adidas Arena baanile lata mikumba na yo moko papa mon frère ça va ouais ça va j'arrive déjà ok donc zwa mikumba na yo milatisa bandeko na ngai fere gola bacommunicateur oyo ozwi bazali babolole basongisongi ya minene nayebisaka yo yaya baza bato ya kotiela confiance te donc olie bosala systeme ya campagne américain oyo bawario basalaka ke po tozala asire ya sali wana tobeta bawario mosusu basombaka basa 50 billet asombi oye moko mosusu mpe asombi ya mosusu 100 billet mosusu 10 billet mosusu 5 yaya basalaka biloko wana bawario nde bomonaka falia na sali bo babillet nyonso esili sikoyo nazomituna bagolwa pena ya bambongo ya kosomba ba100 billet ba 150 ba 200 bozalaka te po secret ezalaka moko babillet wana kaka mutu moko asombi yango ata 1000 mutu mosusu asombi yango 5000 mutu mosusu asombi yango 10000 yaya mundela oboya nanu kotikela osala ndeni jour ya concert bato baya ebele te etali mpe mundele te
etali mundele te. La vie appartient au courageux. Bandeko na bandaki vidéo na 7h juste tokomi 7h45. Donc kobima na tongo boezaka bapema faut supporter. Donc ah oyo eza ba salopette moko do il faut la tango kaka po oki osala makambo no ozosala. Oh Seigneur Jésus, nene ya kelo kelo ya kapoto yaya. Merci ezali moko na bino Ken Piana. Tolobeli fali ndenge azwi ba visa te. Tolobeli pe faire ndenge ba billet ezotekama te. Tolobeli affaire trésor na bina filé. Merci beaucoup na suki wana, merci. Bonne journée na batu nyonso boke musala. Bonne journée na batu nyonso boke formation. Bonne journée na bandeko nyonso boza na ngunda, ba bonne chance. Bandeko nyonso boza na ngunda, ba bonne chance na bino. Nzamba pambola bino. Réussite totale na ba procédure na bino. Bonne chance surtout na bandeko nyonso ba traverser na ba procédure d'asile. Bonne chance na bino. Merci na lingi bino mingi.